Ah, bino batu ya Olive. Ata bo signaler ba video na ngai na koluka moya ko sala ba video pe message koleka kaka. OK? Donc nazali koloba boye. Boye bisa Olive boye. Baninga na ye ba première dame. Soki ba longwe ba preparaka ndenge nini bakobima, bakomi ba livre, ba yebisi biso vi na bango ezalaki ndenge nini experience na bango comme se bandi ko inspirer baninga. Boye bisa Olive tozali kozela ye akoma livre neti Michelle Obama komaki. Livre na ye soka zanga inspiration ngana opesa ye inspiration. Livre na ye titre nango ekozala comment est-ce que j'ai transformé ma vie d'une Chigamba à la première dame. OK? Comme ça va inspirer aussi d'autres petites filles qui sont dans les bazali ko sala ba chigambiste. OK? Donc lobi na landa ki video na ye alobi ke bamibali wana mususu babala ba congolaise te bamibali wana mususu bazali ba immoral bazali kozwa basi ya batu et tout mais Olive mobali na yo auti ko boti safia sika awa na Goma kombo na Claudine OK ya Munyarwanda aboti mapasa o bamibali mususu babota ka libanda batiki bana libanda mais Joseph auti ko bota bana ya sika ya mapasa mwasi mususu Claudine ya Munyarwanda Karine Rugwiza kutu lisusu te azana mususu na Goma azalaka wana siko bana naza ko bota kuna libanda aza ko bota bangona au bota bango nani aza ko kengela bango yo lokola oyebi ko sala moral na baninga musu toza na besoin ya moral na yote ok batu wana bako conseil nini bako pesa ba congolais yo conseil nini Olive ko pesa ba congolaise parce que yo obota na kadogo conseil nini ko pesa batu moralité nini ko pesa batu eloko nini to pesa yo conseil zali boy Olive omoni tika mwasa Shadari asala musala na ye OK. Toi, tu n'es plus sur la scène politique. Nous ne voulons plus te voir sur cette scène politique. Tu n'as qu'à sortir na gentillesse, na bola monyonso. O basi wana, bako kende ko yebisa mibali na bango, basi nde ba yebisa ka, ba mibali, basi nde ba kenda kolobela, ba famille na bango pembeni ya mobali na bango. Yo osali combien des années na pembeni ya Kanambe. Eloko nini osala pona via ba Congolais échanger. Parce que ba Congolais style lo bazali ko souffrir viol, ba Congolais lelo affaire ujana ezali, ba Congolais lelo ba souffrir na maboko ya Kanambe. Eloko nini yo sali na pembeni ya Kanambe pona osala advocacy ou bien ki ambassadrice pona basi Congolais na pembeni ya Kanambe. Eloko te. Obandiko yo comme ça parce que basi nde balobelaka ba famille na bango pembeni na mibali na bango. Qu'est-ce que les femmes congolaises ont profité dans na mandat na yo pembeni ya Kanambe? Rien. C'est une ville de violets. Oye bien ngote na mandat na bino nde Congo ba classifier ngo ville mondiale de violets de femmes violées. C'est sur ton mandat. Banda ko réfléchir ndenge ni ko fanda ko mela biso livre wana. Boye la biso bilan na bino ezalaki nini? Tika kokota na ba vie privée ya baninga, OK? D'abord, je vais t'expliquer que la femme n'est pas constitutionnelle. Ça veut dire que vous allez expliquer biso makambi ya basi ya baninga, yeba ke mwasi azali na obligation moko te ou bien devoir constitutionnel. OK? Bazana devoir constitutionnel te. La femme, la première dame est là pour accompagner son mari, OK? Donc, tanayo esili Olive, tanayo esili. Nous avons beaucoup de choses sur toi, nous avons beaucoup de choses sur ta mère. D'abord, hier, on m'a appelé, on m'a dit beaucoup des histoires. Tolin koko ta na batali sous te ya kofinga yo, OK? Tu as fait ta part, tu n'as qu'à sortir. Exit, il est temps que tu fais ton exit, OK? Tikela batu mususu temps. Parce que oye komi lokole komi jalousie ozo ko la baninga jalousie, komi jalousie ozo ko la baninga. Parce que baninga bazali ko ya balekio na kitoko, OK? Nyakero alekio na kitoko, lelo ti lobby. OK? Amida alekio na kitoko, lelo ti lobby. Moi si afayulu alekio na kitoko, lelo ti lobby. Et comme jalousie, ce n'est plus ton temps. Tikela moi si ya Shadari asa la publicité à mobile na ye. Yo salaka ya Kanambe. OK? O salaka ya Kanambe. Tikela ya sala, tikela ya Shadari pe sala oya ye. Donc c'était seulement pour t'avertir Olive, OK? Tolingi comment na yo li sous na scène politique te, réfléchis comment est-ce que okofanda okoma livre lokola Michelle Obama komaki yango. Soko zangi ba inspiration na sina pesa que inspiration. Comment est-ce que j'ai transformé ma vie d'une Chigamba à une première dame? Comme la biso livre, OK? Prochainement soki to kangyo li susu awa ozali kolobela makambi ba vie personnelle, ba vie privée ya bato mususu, biso pe to ko étaler oya yo etikali, OK? Parce que ta maman là, c'est une des plus bon exemple te ya kozala une femme. Donc, soko lingite to sasaye, to continue ko lobe makambuna ye to exposer makambuna bino makambi ya vie ya famille na yo na mama na yo, kangambanga na yo sur d'autres femmes. Chaque femme a sa vie et son expérience. Certaines ont eu des expériences très difficiles qui les ont conduit là où elles étaient. OK? Mais ça, place na yo te oya ko juger bango lelo. Parce que toi-même, tu as eu ta vie de chigambiste. OK? D'accord, je pense que tu as compris.